Yo mtrobe makila. Docteur Jangonga elaki au bidon na yo ya makila, abisenga na bombela yo, bidon eza ya yo. Ndengo lobelaki sur makamba makila. Ouais. Alors, abisenga bina memela au bidon oyo et pas bête du solo ndenge yesu akataki lipa tchaki donc voilà d'abord pour la bidon le bénin d'abord docteur Jangonga ma tante papa yo za na ona papa te za na ona kuna pardon oh on banga makila yo za na makila lugai makila yango siko pangusa makila ngo awa diable kim voilà makila on va te le makila. Ouais, bah tu là c'est galop. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc et loko a sali. Les hommes on appelle que Azana na connaissance sa parole. Mais a évité que et dengai même pour expliquer le sang de Jésus-Christ. Parce que toi on a le baki tour à liboso que je ne parle pas de sang rouge qu'on voit, mais c'est spirituel. Docteur Jangonga a dit que, mais comment spirituel et tout? N'a expliqué. Mais et l'autre a sali, vraiment, et Salinga qui a expliqué bien différence. Il y a le sang de Jésus, au monde aboyé, et puis il y a le spirituel. L'homme prudent voit le mal de loin. Oyo, na évité ce docteur Ngonga qui jus des raisins, toi qui vin, yemuka yebi. Mais toi on a confiance na c'est un homme de Dieu. Nga na zo bonde la ponango. Nde na zo bonde la ponango ezokuma makila. O mon explication na pesi bato. Donc puissance est na makila oyo. Wana on a lobaki le sang rouge qui nous sert de la Sainte Seine. Vous comprenez? Maintenant deuxième makila, pas deuxième mais une autre façon que le sang travaille, on avec les spirituels. Docteur Jangonga lobi tozwa oyo to boaka awa te o to boaka awa te oyo to na bonde la ponango ezokoma makila mais nazo zongisela ngo docteur Jangonga. L'homme prudent voit le mal de loin. Pour combien d'ama eko makila na bonde la ponango kana na émission papa si quand docteur Jangonga oya parce que il y a souté jour à débat par exemple jour à débat na ko confier donc oyo et comme yanga mais na pesu yango papa pour nga dans la bonne ko na pesu yo to pesa ngoye docteur Jangonga donc azwa yango akene ko sa elango Sainte Seine ozona na papa très bien akene sa elango Sainte Seine parce que makila otozo mona boye conformément il y a 1 Corinthiens 11 il y a onde to sa la Sainte Seine. L'homme prudent voit le mal de loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bidon oyo, nazong c'est lui yango, ekomi makila, sûr et certain, puis son docteur Ngongo. Baninga tango kokie, papi gene tolobe la vie, papi gene tolobe la vie. Moi je suis au parole. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopopo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait des films. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te, Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te,
4 fois peintre Washington leur pays. Papi Game, Tolobe la vie. Papi Game, Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Game. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Game yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Game nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papi Game Tolobe la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Tolobe la vie Papi Game nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme Tolobe la vie Papi Game nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Yuniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Yuniché Banzi met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniché Banzi, la fleur du jour. Yuniché Banzi, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Yuniché Banzi. Awa nyonso bino moko bomoni chez Mama Yuniché Banzi nyonso ezali ya kolia ya komela ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali boya ebele bokosepela nyonso ezali boya ebele bokozala desite bokosepela
Bonjour et bienvenue chez vous, Tolobe la vie officielle. Merci, Nabande Konyoso partout dans le monde. Bino ba oyo, tozalaka bino, bino ba obo partager ba émission na biso. Bon continuer encore ko partager puis naza ko inviter bino nyoso ba onan boza ba abonner na biso te, bo s'abonner. Branche ya émission oyo toloba to ndolobela sur la parole de Dieu. Donc on dit awa tozo yamba mingi basali na Nzambe, ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, ba prophète. En tout cas casquette nyoso oyo yo ozwa oyo lata. Ngalo basogi yo Nzamba latisa yo. En tout cas n'hésitez pas de nous contacter. Numéro na biso za ka affiché wana benga biso anytime to yambaka. Benga biso partout to yamba poto mekosola liloba Nzambe parce que oui mon peuple périt faute de connaissances. Connaissances on petit lelo non to yebate peut-être à travers des émissions to za rosala ndé rosala qui vraiment to comprendre connaissance yango. Voilà. Là on a encore notre pasteur Aimé Kumbu. Na yambié déjà au moins na émission l'équipe on a signé yambié déjà. Aza somme ta représenté. Mais là on a yambié pour droit de réponse. Droit de réponse parce que il est déjà très bientôt fait bon on a déjà débat na docteur Jean Gongo mais topé saka moi tamuke bozela bon on a souka na débat na yambié to me kosola parce que na yamba qui après docteur Payela qui est sous bidon na ya makila ma yesu ya 5 litres na yamba non comme ça to fongola émission après to repé ce bidon na ya qui est na pasteur Aimé Kumbu. Oui papa. Bonjour. Bonjour papa Papigen. Boni. Kimia Nzamba Osonga en tout cas. Na yambi olisoso. Très bien en tout cas vraiment merci mingi na accueil na yo. Merci pe pour na bande konyoso ya Tolobe la vie. To pesi pe mbote na bande konyoso ba Olanda biso. Vraiment to linguer que vraiment tant autre passé ils ont tant vraiment il y a malamu pour na bon ils ont favorable dingo Toloba et édifier peuple de Dieu. Ah voilà. D'accord. Ouais. Biso na monyo na oka bien mo na oka esengo. Amen papa. Yoza mute sengo. Amen. Amen. En tout cas, gloire à Dieu papa en tout cas. Mais si ça va nanda ko tranquille kimi. Non en tout cas Nzamba zo sunga toza bien. Ndeka to sara be mission na biso na lingaka va to banda. To salama lo sambo mo muke. Non, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Les à la cas d'habitude dans l'émission na biso. Bon to ko bonde là. Seigneur, papa, père, to kumisio pour permettre occasion pour permettre ngaina de konanga to sur la parole to tiki tanyo soto so na maboko na yo tika ete o to koloba et édifier libota na yo bato ba kolanda biso nyonso e ozala awa ezala pona lokumu na kombo na yo na kombo na Yesu Kristo to bondeli boye. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Amen, amen. Voilà, notre yambayo émission passée awa, notre yambayo. Est-ce que vous avez fait un feedback dans l'émission? Bon, en tout cas, toujours qui téléphone et belé, mais la qui avant na banda un peu koloba, na s'est présenté, na ba obalanda qui biso, ba msupe balanda quitté. Donc nga naza kombo nangai Aimé Kumbu, nazo diriger église au babengi ministère montagne des prières Carmel. Donc tout ça situé na Évry-Courcouronne. Donc 5 avenue de l'Orme à Martin, na Évry-Courcouronne. Donc, nous avons un culte nabiso tous les dimanches, nous avons à partir à 14h. Nous avons déjà à 13h30, nous avons une intercession. Et puis 14h, nous démarrer culte. Si à 15h30, le temps, tout c'est ça. Vraiment, nous avons un sur Baza na 91. Au besoin de nabiso, bana Tolobe la vie. Au besoin na 91, besoin na 77. Vraiment, tous à salle na biso wana tous benga bino boya na lingomba to kabula maloba Nzambe. Après tous na vendredi, tous les vendredis tu as prière sur Facebook.
à partir de 21h. Parce que nous avons passé grâce dans ce bouquin à Facebook, Pasteur Aimé Kumbu, tous les vendredis, 21h, tout ça, il y a live, il y a la prière, il y a la restauration, il y a la famille, la prière, tout ça dans le Bélangon, tout à l'heure, on en parlera. Et puis, tu crées un groupe vendredi, un groupe WhatsApp, mais un groupe de prières. Tout ça, tu as entamé maintenant la prière tous les vendredis à partir de 21h. Donc, vous avez besoin de sambo, vous avez besoin d'exhortation. Donc, groupe WhatsApp 06 29 25 29 12. 06 29 25 29 12. Donc, on a un numéro personnel. Au tindika ka message, vraiment na coach na groupe. Comme ça, tous les vendredis, 22h, tu as une prière dans WhatsApp. Des poneys église, même si tu as une église, Songolo Pakala, Yaka, to bon de l'ensemble, to partager Malobanzambe en tout cas. Merci beaucoup, papa, de nous permettre de faire question tunaki. Au moins, l'émission, tous les cas, nous avons qui remarque belé. Si on a vu des remarques, côté bien, positive et négative. Ça a toujours mais il y avait quand même des gens aussi qui m'ont appelé pendant qu'on soit certains éclaircissements des émissions, tout ça là qui. Vraiment, ça m'a pas parce que tout vraiment attentif à Zolanda. Il y a un tolingi émission au Ningo Lobaki et ça a vraiment la connotation spirituelle pour aider Bananzambe. Bato bazana ba point de bazana ba interrogation, ba numéro na biso ezali, bosa kande bozo sala, bozo tinda ba message. Vraiment et loko moko ezongela nga mingi ezaki sur la dîme. Na pesa ki explication dîme ndenge ezaki dans ancienne alliance. Na pesa ki explication mais na souki sa quitté pour la nouvelle alliance lelo. Est-ce que on peut réellement donner la dîme? Parce que tout le monde qui est dans l'ancienne alliance, les autres sont dans la nouvelle alliance. Ancienne alliance dit mais qui le colle impôt. Mais les lots, tout ça dans le cadre de libéralité. On peut toujours donner la dîme, mais dans le cadre de la libéralité. So, par exemple, dans Galates, chapitre 6, verset 6. Balobi, c'est lui qu'on enseigne la parole, à faire partir, à partager, bien aillé, dans Moutoyo, à enseigner parole. Et puis, vous allez sur dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, Balobi, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Mais dans le cadre de la libéralité, donc on peut toujours donner la dîme, mais dans le cadre de la libéralité, mais est-ce que vous montez, vous forcez. Parce que ceux qui vont forcer, vous obliger à payer ça. Mais derrière la dîme, il y a une bénédiction. Mais tant que les locaux, vous forcez, même bénédiction, on a. Et vous allez. Donc, bateau, Malobaï, qui est pasteur, a 8 payer ça à dîme, non. On peut donner la dîme, mais dans le cadre, il y a libéralisation. Mais dans le cadre, vous forcez qui impôt dans l'ancienne alliance. On est vraiment clarté dans les gens qui n'appellent ça par rapport il y a Eloko. Mais la question, je suis sûr tu répondre dans la journée à l'Elo. Ok, voilà. Question dans les oui. Est-ce que l'église est un business? L'église est une coopération? Non. L'église est une coopération. Business. L'église est un business. Wana vision vraiment au Nzambe apesi. L'église est un business. Et c'est si ka oyo batubazo ya pour na yoka parole. Donc déjà la Bible dit 2 ou 3 réunis en son nom Nzamba za kat na bango. Donc église ezaka d'abord mutuye moko. Oyambi Yesu Christ na bomo na yo. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous portons l'esprit en nous. Alors, tant que tu koutani pour partager parole, tu former déjà l'église. Vous comprenez? Mais là, oui, papa. Très bien. Tant que tu se réunir plusieurs personnes pour, selon Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées, comme font plusieurs. Donc, tu s'engagnes sur une église locale pour partager la parole. Mais toujours dans l'esprit. Ma gloire mais malheureusement l'élo il y a maintenant des loups ravisseurs koti faux pasteur faux prophète faux serviteur koti maintenant na bergerie comme ici église cop comme si église cop donc yango ngana na osenga bana nzambe se décourager pour la nzambe ministère montant de prière Carmel ils a déjà na Ivry. Oyo, tozote la parole de la vérité.
C'est-à-dire, tant que vous au sambela, vous avez pour forcer pour l'offrande, vous avez pour forcer pour la dîme, pour payer mbongo, tout ça. Il y a qu'un esprit à sambela, mais batu suko ba comme ici église cop. Pasteur, église comme il a place oyo métier. Pasteur est un métier. Non, pasteur est un métier, papa. Il est un métier. Donc, vous êtes pasteur, mais vous êtes un moussana. Netinga. Un pasteur, pour nous, ils ont grâce aux Nzamba ici. Parce que, pasteur, selon Ephésiens 5, ils ont un don. Ils ont battu. Ce sont vraiment des dons que Dieu nous donne. Il a fait les dons aux hommes, comme pasteur, comme prophète. Il dit même comme. Nous sommes des comme apôtres, comme évangélistes et comme docteurs. Pourquoi comme? Parce qu'en réalité, le vrai pasteur, c'est Jésus lui-même. Mais nous sommes comme ses représentants. Mais, tout comme ça, c'est business. Voilà. Moi, et le papa, vraiment, je ne pas pour la question, vous avez vraiment l'inspiration. Au bout qu'il y a qui commentaire, balobi que mes missions, que ce soit Yangaï, que ce soit ya docteur Ngongo et prophète Mousso Yamba. Mais commentaires, ils sont souvent. C'est comme si tu as un misala tête, non. Je travaille. Na sala d'études de logistique. Na kumba ba poids lourd, na kumba ba bus, na kumba ba smire morte. Yo pour proposer na musala au salaka. Ozomona. Donc dès que tu as tu outil misala, tu yokuta na papa. Ozomona même pour te kuta, c'est un peu difficile parce que ngape na musala yo na musala. Donc tu yoku kuta na et puis tu yoku te ya parole en Nzambe. Tu yoku sala, mais tu yoku ko sala l'évangélisation. Pour les évangélisation to ça. Amen. Donc vraiment tu as bateau te to l'exaheure, mais tu as na misala. Yango moni et nazo profiter na profiter papa. Au moins na misala o to ça ya ba logistique. Des tinga ba kwa lo yo po oza un peu na kata domaine wana oyebi eza ba misala moko to ko lendisa pe ba communauté eza musala moko oyo eza vraiment na mbongo ya pe na musala ba misala ezebele na mboka so ye na poilo papa oye même na bus ba misala yali donc tozo yebisa communauté ba jeune par exemple bazo traîner o bazo luka moni orientation na mboko ezara très difficile. Et tout ça, moi, entre parenthèses, un peu. Non, c'est très bien. Tout édifier peuple, communauté. Très bien. Les jeunes, un peu orientation, c'est très difficile dans beaucoup. La communauté, par exemple, dans 3e collège, à le lycée, à partir peut-être il y a 18 ans, 19 à 20 ans, vous s'orienter dans la logistique. Vous s'orienter dans le poids lourd, dans le bus, parce que les gens ont mis ça là, et belé. Oh, peut-être, ils ont fait ça moins complication. Moboulou, ça sert à rien. Ça moi na yo lingi classe T. Boya na ba formation, il y a ba poids lourd, il y a ba super lourd, il y a ba bus. Ba tout bazo se retrouver, di sala ezali et puis ils musala oyo et foutara bien. So ça par exemple un jeune, ou ça la paix mingi, parce que vous avez beaucoup plus d'énergie pour travailler bien. Donc voilà un peu on est qui seulement entre parenthèses voilà. Qu'on a édifié un peu et puis pour on a talisé ba tout cœur tout salaka voilà tout salaka mais après tu as un peu côté ya malobanzambe amen vision il y a c'est-à-dire vision il y a église na yo zarani église na bino zarani déjà na question na yo ça bien mais ngana bongisa mo loko moko bongisa. Vous dites que l'église, l'église, il y a pasteur et tel. Réalité, c'est bon, vision. Ils ont un peu babé, mais l'église, c'est à Christ. L'église, c'est à Jésus. Mais vision, na biso, tous en a Paul, tous autres travailler. D'abord, na mission, Kolo Apesi Batunion Salobi, aller partout le monde, faites des disciples, gagnez les âmes et faites-le les disciples. Vous baptisez Bango au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou bien au nom de Jésus-Christ. C'est un baptême, mais comment ça va l'élo. Mais d'abord, tout gagner, vous comprenez? Très bien. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Le lot batou, au lieu de luka d'abord, au Zanzambe, bazo luka non nous bilo comme mukili. Basali inversion.
bazolandela no biloko ya mokili baolandela bamatériel yango biso toye na parole oyo pour dire aux gens que nous voulons gagner les âmes en Christ. Bato bayamba parole, bato ba bongola mitema. Wana eza premier ni na biso ya Paul ya vision to nango et puis to lobelaka mingi sur la restauration des familles. Omoni lelo papa ba famille eza brisée. Tout le monde a ba divorce. Tout le monde a bana bazo se rebeller. Talaka mina communauté na biso même na France même na Congo tout ça parce que famille eza pôle ya nation. Famille nde mutu et simbi mboka. Ce qui famille eza bien bana bazala éduquer. Jeunesse et vous allez éduquer et puis peuple a vous allez réveiller vous allez bien éduquer. Que ce soit ici, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique. Donc diable maintenant objectif naeza ko détruire ma famille. D'abord, par les divorces des parents. Les parents sont divorcés. Au bout que les parents sont divorcés, ils sont un peu partout, ils sont un peu éparpillés, ils sont ratés. Donc, il y a des destructions. Il y a des choses que prier d'abord pour la restauration des familles. Tout ça, c'est une prière spéciale pour les familles. Tous les vendredis à 21h. Et puis, na Facebook, et puis na WhatsApp. Ça dit, prière, il y a la restauration des familles. Tout on a enseignement, il y a la restauration des familles. Il y a vraiment na osenga, na zo benga, bato bazana ba difficulté na famille, bato bazana ba problème. Bouya, koyoka le banza beto prier ensemble. Nous avons un témoignage et belé, ils ont un couple musu ba comment qui vraiment si ba signa qui déjà papier à divorce. Mettons ba yé, to ba olanda ba enseignement, tous prier ensemble, mais ba comment qui déjà ba signa qui déjà. Fallait qu'aba qui me déposer. Ba zo qui déjà ba avocat. Mais dans l'enseignement, dans la prière, nous avons se réconcilier. À témoigner, c'est belé. Il y a un mouvement toujours bien dans la famille, parce que nous prions pour la restauration des familles. Et puis, nous travaillons sur la délivrance au travers du combat spirituel. C'est-à-dire la délivrance, bateau, baza, commis tout qui s'amène à Bilou, moi, bien que côté on est, vous allez un peu moins mon boulot. Combat spirituel, bazo bien eza doctrine. Est-ce qu'il y a d'abord combat spirituel et la doctrine? Voilà, question Nangaï. Voilà, question Nangaï, est-ce que combat spirituel et la doctrine? Bon. Et la doctrine, il y a bientôt, en fait, bazar dans le bon, tout bazar dans les bungi. En fait, il y a ndenge batu bazo zulango, en fait. Parce que le combat spirituel, c'est dans la Bible. D'abord, vrai combat, c'est le combat de la foi. Paul dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Donc, sur le tali dans Matthieu, chapitre Matthieu 16, 24, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, ce que nous avons Yesu et l'autre bosso fosala, omi boya yomoko. Papa, est-ce que comme boya yomoko, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Du tout. Donc, c'est un combat. C'est ça le combat de la foi. C'est ça le combat spirituel. D'abord, c'est le combat de la foi. Donc, Moutou a la capacité, il y a qu'on renoncer à son propre ego. C'est la chose la plus difficile, mon frère. Parce que la pensée na yo, t'as la pierre, t'as alingaï koya, alingaï ko kata muto yo, lito iton ba nga baboma Jésus, ba qui peut pas kanga Jésus-Christ. Abi Seigneur, je serai avec toi, je vais te protéger. Vous comprenez? Mais Christ a dit ça qui est tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Et ces combats, et l'okoyo, Esaïa Moussounité. Donc ça veut dire que nous devons renoncer à nos pensées. C'est ça d'abord, c'est ça le vrai combat. Le combat de la foi. Tika kofinga, parce que c'est lié en toi. Tika orgueil, c'est lié en toi. Tika kotonga, tika milangwa, aux hommes mariés. Il faut être fidèle dans moi sinayo. Et c'est un combat. Papa, et nous nous battons pour ça.
Et l'autre, on a église, ils ont un pasteur, bazo koya. Il suffit que tu na Facebook, na TikTok. Ben événement autant les can à Paris à Toyebi. Tout autant va combat batouté. Mais eux les can assemblée, on le sait. L'église, c'est parce que les hommes de Dieu, bazo koya, baza fidélité. Ça c'est l'ego en fait, nous autres les autres tinda. La Bible dit dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens dans la Galate plutôt, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que la chair et l'esprit, ils sont deux choses, ils sont opposés. C'est ça d'abord le combat spirituel, c'est le combat de la foi. Donc, omiboya yomoko. Et puis en deuxième position, ça maintenant, Sorotoke, na 2 Pierre, bon, parce qu'on n'a pas le temps de les lire, mais je vais les réciter. En 2 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Dans ta partie A, la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorer. Donc, wana sikoyo munguna sikoyo azo zinga biso pona oluka oya olia. Vous comprendre? C'est pourquoi il y a Bible le biso na Éphésiens que tozo bunda nous combattons non contre la chair, non contre le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les principautés et le prince de ce monde, aussi les esprits méchants. Donc en réalité, ce qu'on au longwe na bitumba na combat spirituel où eza qui ont changé réellement caractère na yo, omiboya, au comme une nouvelle créature. Ça c'est un combat aussi. D'abord, en premier lieu. Et puis en deuxième lieu, le diable minzo azoya po bungisa yo. Alors Bible suko epesio des armes spirituelles. Pour les permettre yo au bundisa moyini. C'est là où maintenant papa tu continue à combat où ils arrêtent chasser les démons. Vous comprenez? Où ils ont nungu est-ce que combat batumsu ba okanga batu bandoki non wanate. Ça c'est pas le vrai combat. Donc le vrai combat d'abord il y a yomoko et puis le deuxième combat le Seigneur te dit de te lever maintenant dans la prière. Muto aza tourmenté dans l'esprit mabé. Tout le monde qui est en bateau bazoya pas Jésus. Le fou de Gadara par exemple. La Bible vous dit qu'il était tourmenté par les mauvais esprits. Le Seigneur a bengana ki bili mon mabé wana. Vous voyez que nazwa ki question moko na évité ceux qui ont le bela qui on a docteur Ngongo to mutu monde t'a posé une question nazwa ba pena souté. Mais je pense peut-être que mutu monde t'a posé une question. Je sais pas plus alors que quand on veut un combat spirituel, il faut faire attention parce que Jésus avait collaboré avec les démons. Tant que Benganaki milimu mabe abina ngba qui n'est pas bangoul. Donc Jésus a collaboré avec. Non. Christ nous a dit, il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Donc combat spirituel les arrêté que des bat ba oloba, tozo bois que les démons moto. Ti tozo bengana milimu mabe. Donc muto azana aye par exemple azana milimu mabe. Tant dans Matthieu par babi na que Jésus a coûté un 2 aveugles. Abikisi bango. Mais après a coûté ni suna mutu mususu azala qui démoniaque. Mais qu'est-ce qu'il a fait Christ? Il a chassé les démons, il a combattu ces démons, il les a chassés. Donc voilà un peu axe il y a combat spirituel oyo ezana mais malgré ça libungi eza mingi na ministère il y a combat spirituel. OK. Parce que là mbaki docteur Jean Ngongo na pesi mbote belé. Ouais, ngapi na pesi mbote sika voilà. On a vu qu'il y a très bientôt bozana débat na bino. Ouais ouais. Na mbaki docteur Jean Ngongo a lobeli sur fausse doctrine. A lobi combat spirituel. Eza na baza vraiment libungi makasi na fausse doctrine et puis le bostra nanga so tamba ba tout mais bon pour ya lobaki yango bostra pe eza na fausse doctrine pour na yo ndeko monaka eza bongo to eza bongo te. Bon déjà sur le combat spirituel na meki un peu ko expliquer voilà ndenge na ko expliquer awa maintenant côté il y a pasteur Bameko omoni
Papa, mutu na mutu, aza na grâce au Nzamba Pessie. Au moins, il docteur Ngongo. C'est un docteur de la parole. Aza na maîtrise de la parole. Donc, il boya grâce au Nzamba Pessie. Soko boya ngo, à moins que zala kaka mutema mabe. Ozomona. Au moins que docteur Ngongo, il a la maîtrise de la parole. Malgré tout, tout ça n'a pas de contradiction sur quelques points. Parce que tout ça n'a pas de vérifier la parole. Ils ont été que docteur, magamnion so lo banabiso, do lo bano oui amen. Mais nous vérifions. Il y a un moment où tout ça n'a une contradiction sur le sang de Jésus, sur le combat, sur le feu, sur tout ça, sur la dîme, façon qu'on concevoir. Malgré tous nous croyons à la dîme. Mais ils ont pour dire que tout reconnaît ça à battre. Au bon dans l'histoire de l'église de France, il y a Paris surtout. Papa, parce que quand on a Kala, en France, et puis dans Paris, au moment où pasteur Bameko, après, à l'époque, il y a 20 ans passés, tout ça qui n'a pas pasteur, où il réveille dans Paris, tout ça qui n'a pas pasteur Hippolyte, Akoufa, pasteur Francis Lola, n'a pas pasteur Moussouka, et bien dans le Comboté. Oyo, basala pe musala nzambe un peu, basala musala bien grâce au nzambe pe ça bango. Maintenant, na biso to équipe ba jeune serviteur. Mais na moment moko boyé après bango na histoire à Paris, au monde que même en Europe, l'église et côté penza na si prière ezaki souté. Vie des prières ezaki ti. Mais tant ba pasteur ba miko ba yé papa a restauré prière na kati église. Lelo batu bananzambe baza réveiller na prière. Malgré batu bakitara ba critiquer pasteur Bemeko, mutu za na ba défaut na ye tout na ba benaye. Mais tout reconnaître que Amébi réveille sur la prière. Amébi réveille sur les enseignements du combat spirituel. Batu mingi baloba ki batu bakenda ka pa bostra ba ebelo bakenda o sala te ba olanda ka loka bangulu. Non, c'est parce que bazako s'est retrouvé dans l'enseignement. Batu mingi bazana ba problème, il y a ba famille. Batu mingi bazana ba problème, il y a ba démon bazo bundisa bango. Batu mingi bazana ba situation ebele papa na ba famille. Parce que la sociologie na biso africaine, la sorcellerie existe réellement. Et puis, dans la vie haute aux anango, tout ça quand même naïveté. Batnion so baza bien te papa. Batu baluke la biso balam bazali, batu baluke la biso ma be bazali. C'est que tangu pasteur Bameko aza ko enseigner batu wana ba réalité au ba bazo vivre na ba vie na bango. Et puis batu musu bazo mona pe changement bazo mona pe bikamwa. Mais pourquoi on doit les critiquer? Et moi, vraiment, je reconnais que pasteur Bameko, Aosa Moussa nae bien, Aosa Moussa nae, batu ba mona loboko nzambe batu bazo bika. Et puis na yebi, personnellement, na yebi penza boye penate, na kendaka une fois na église, mais na kendaki, c'est-à-dire sous couvert, na kendaki na ngaka comme on dit mutu normal. Na koti, na sambeli, pe na bimi. Mais ils ont été qui ont personnellement. Mais dans mon aïe la musique, mais na yebi quelques personnes oyo ba travailler kanaye. Na yebi quelques personnes vraiment au ba travailler kanaye. Baza batu oyo ba c'est la pinanza ba solo. Donc ngai nazo reconnaître pasteur Bameko Aosa Moussa naye. Et puis azara pe na batu ba défendre aye penate. Na yebi te so batu ba ya aye moko défendre na yebiti. On a pu défendre mais on a sa point de vue dans ngai. Ozomona. Na mona ke pe na milité que ya ba pasteur, ya ba ya loba nae, mais azaneka focus na musa na yazo sala. Donc na côté wana pena naza à l'opposé na docteur Ngongo. Moi je crois que pasteur Bameko, c'est un homme de Dieu qui fait son travail. Donc il est dans le bon pour nous. Il est dans les bons. OK. Zala l'action au Mongo. Nini wana. Voilà. Merci Chris Ndongala. Joa Bissona. Chris Ndongala, voilà. On m'a dit logo. Au bidon 5 litres. Au bidon na obaye la kilo. Il y a Makila
ma yesu yo mtrobe ma makila docteur Jangonga elaki au bidon na yo ya makila abisanga na bombela yo bidon eza ya yo ndengo lobelaki sur makamba makila ouais alors abisanga bina memela au bidon oyo et pas bêter le solo ndenge yesu akataki lipa tchaki donc voilà d'abord pour la bidon le binini d'abord docteur Jangonga ma tante papa yo za na ona papa te za na ona kuna pardon on banga makila yo za na ona makila lugai makila yango siko pangusa makila ngo awa diable kim voilà makila on va te le makila oui mais tikala c'est galo makila voilà c'est makila baba docteur Jangonga a vraiment ma tante mais na en tout cas na remercier na confirmer déjà que a docteur a solo oui point parce que au côté na parole de toloba boy on va comprendre mais au côté AP na exemple ba acte donc et loko ya sali les hommes on a peut-être que azana na connaissance sa parole mais a éviter que et dengai même pour expliquer le sang de Jésus-Christ na neto zulango parce que toi na lobaki tour à liboso que je ne parle pas de sang rouge qu'on voit mais c'est spirituel. Docteur Jangonga a que mais comment spirituel et tout n'a expliqué mais et loko ya sali vraiment et salinga qui n'a expliqué bien différence il y a le sang de Jésus au monde aboyé et puis dans spirituel d'abord papa moni oyo tous en confiance là donc est-ce que ça me dit pour comment makila ya bien ya elio makila OK donc tu le ba sambela pour nangote donc nga sikoyo na sambela pour nango et comme makila conformément à la parole 2 Corinthiens chapitre 11 verset 25 à 30 est-ce qu'on a le temps de les lire ou bien seulement récitant voilà pour la tous avez dans la tente tout tangi pendant parole te mais na va ko réciter na on peut ça va verser nanda ku bozwa 1 Corinthiens « 11, 25 à 30. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi il mange du pain et il boive de la coupe, dans la coupe du sang de Jésus. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc, il y a recommandation pour la Sainte Seine. Il dit que Jésus, le soir, a eu coupe, a bondeli, a eu un pain. Les équipes coupe de vin, et puis na lipa. Alors, lipa oyo, eza nzoto nanga coupe oyo vin oyo eza makila nanga donc ça veut dire que ezala ki vin mais tanga bondeli et komi makila alobi bo sala kango boye ti bo bando se retrouver pona ko se souvenir nanga et lo kwana na bosa nango te docteur Jangonga alobi que la Sainte Seine tout ça la kango uniquement pona ko se souvenir de Christ. Ah non, moi j'ai dit, oui, on se souvient de Christ. Et puis c'est une recommandation. Parce qu'il a dit, faites ceci. Donc c'est une recommandation qu'il nous donne. Non seulement c'est une recommandation, c'est là où maintenant, papa,
nazolakisa que na makila Yesu puissance ezalaka. Alobi na biso ba oyo bazomela makila wana sans que se discerner bozo mela jugement na bino. Alobi yango kati na bino ba maladie bayali. Alobi kati na bino ba infirmité bayali. Alobi kati na bino il y a même des morts. Papa, siko yebisanga mutu ameli makila Yesu. Soki makila wana eza na puissance te. Soki makila wana eza kaka pona ko kanisa ne docteur Ngonga lobaika seulement pona en mémoire de moi. Mais ndenge nini mutu soka meli yango sans discerner azozwa maladie. C'est qu'il y a une puissance. Mais makila wana eza ki vin o Yesu abondelaki. Yango moni lelo tant tout ça ka sainte scène. Tozwaka soit bamusu basala na jus de raisin, bamusu basala na vin. Na kokota na polémique wana ti. Donc, tant tozwaka jus de raisin ou bien vin, to bondeli ponango na mitu esala nini et komi makila. Donc, oyo na éviter ce docteur Ngonga taki jus de raisin, toi taki vin, yemoka yebi. Mais toi on a confiance na c'est un homme de Dieu. Nga nazo bondela ponango. Dès nazo bondela ponango ezokuma makila. Au moins explication na pesi bato. Donc puissance eza na makila oyo. Wana on a lobaki le sang rouge qui nous sert de la Sainte Seine. Vous comprenez? Maintenant, deuxième makila, pas deuxième, mais une autre façon que le sang travaille, on a avec les spirituels. Docteur Jean Ngonga lobi tozwa oyo to boaka awa. Te o to boaka awa ti. Oyo to na obonde la ponango ezokoma makila. Mais nazo zongi selango docteur Jean Ngonga. Pour comme il y a makila. Donc bon de la pona on na émission papa. C'est quand tant docteur Jean Ngonga ya. Parce que il y a souté jour à débat par exemple, jour à débat. Na ko confier donc oyo et comme yanga mais na pesu yango papa. Pour moi dans la bonne ko na pesu yo. To pesa ngoye docteur Jean Ngonga. Donc azwa yango akene ko sa elango Sainte Seine. Ozolanda papa. Très bien. Ake ko sa elango Sainte Seine. Parce que makila o tozo mona boye conformément il y a 1 Corinthiens 11, il y a onde to sa la Sainte Seine. Ozomona. Maintenant makila on a besoin spirituel. Oyo tozo boaka awa, c'est dans la prière. Ozomona. Donc on a rebonde la paix. Même avant qu'il y ait isika oyo makila Yesu et finika. Selon Exode 14, Exode 12 plutôt. Donc il y a une puissance dans le sang de Jésus. Donc biso tonto be la makila Yesu. Papa, parce que dans le sang il y a la vie. Donc la vie de Jésus, la puissance de Jésus. Parce qu'il est même la vérité. Donc il y a même la parole, il y a la vérité dans le sang de Jésus-Christ. Donc on a prié pour nous déjà, avant peut-être tout qui est dans le sujet, Moussoussou, et comment déjà le makila Yesu, comme ça, confiant au docteur Jean Ngongo, auto bois comme awate, auto bois tout autour, et ça y a prière. Vous comprenez, on est trouvé ça spirituel, parce que maman Nzambe est spirituel. Vous comprenez, il y a un peu moins de différence, le docteur Jean Ngongo, il est beaucoup plus dans la lettre, bon, c'est un docteur, je comprends. Moi, je suis pasteur. Dans un grâce à pasteur, il y a un grâce à docteur. Il est beaucoup plus vraiment dans la lettre, dans l'enseignement. Mais nous allons te rajouter esprit. C'est la Bible qui nous le dit. Hein? La lettre tue en fait. Si on a 2 Corinthiens 3, 6, s'il te plaît, papa. N'attendons pardon, bon. On a dit que les autres qui ne n'attendons pas, c'est important. Dans 2 Corinthiens 3, 6. Hein? Voilà. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Non de la lettre. C'est-à-dire, non de la lettre, ça veut dire non de la loi. Quand la Bible parle de la lettre, ici parle de la loi. Non de la lettre, mais de l'esprit. Donc, tous les ministres, il y a une nouvelle alliance. Non qu'à y a lettre, mais il y a de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux,
au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que la gloire a été passagère. Écoute maintenant 8. Combien le ministère de l'Esprit n'a-t-il pas plus glorieux? Donc, nous sommes dans la lettre, c'est-à-dire, et de l'Esprit, c'est-à-dire loi, et dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, nous rajoutons l'Esprit. Donc, nous avons l'Écriture et nous avons l'Esprit. Au moins, il y a un peu moins de différence. Qui est docteur plus dans la lettre, mais l'Esprit, c'est ça. Donc, na bonde la ponango. Na pesongo. Ouais, pour ça papa. Oh, tsango wana papa na bonde la ponango. Kolo aux anzamba bomoi. Conformément parole na yo na 1 Corinthiens olobaki que to bonde la pona coupe oyo ekoma makila. Alors nazo bonde la pona bidon oyo na kombo na Yesu Kristo ezala transformer na makila na yo. Alors ce qui est servir et servir pour la Sainte Seine. En ton nom, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bidon oyo, nazong c'est luango, ekomi makila, sûr et certain, puis son docteur Ngongo, asa elango Sainte Seine. Voilà, pour notre aussi ça. Oui papa. Pour la lelo, pour notre aussi ça. Oui, si bateau ba kolanda biso lelo, ba retenir nini na émission na lelo. En tout cas, Batouba Olanda Biso, on a vraiment merci déjà pour notre temps à disposer. C'est d'abord vision église, tous en ango, tous en a vision, il y a parole, tous il y a vraiment parole sur la conversion. Batouba Yamba Yesu, Batouba Bongo la mitema, Batambo na Banga Zambe, et puis tous il y a sur la restauration, il y a la famille, tous bon de la pour la famille, vraiment beau hésiter, beau contact nangai 06 29 25, 29, 12. Dieu m'a fait grâce là. Il y a prière, il y a pour ma famille sur la restauration. Et puis, toujours prier aussi tous dans le combat spirituel pour bateau basé dans la difficulté, bateau basé tourmenté par de mauvais esprits. Ensemble, nous combattons au nom de Jésus-Christ pour la délivrance na bango. Et puis, pour Nzambe à Salabika, moi. En plus, bateau Baolanda Biso. Et débat autour ça là, même étant autour les Kabouré, même Ngaï, même docteur Jean Gongo, même serviteur de Moussouba Oleka Awa, vraiment ils ont pour édifier le peuple et surtout dans la discussion na biso toujours la lumière. Donc docteur Jean Gongo a lobby loko boé, ngala na lobby boé. C'est vrai que azana je reconnais ça a la maîtrise, il y a pas écriture, mais moi aussi, dans la lumière, toujours partager. C'est que moi, je trouve d'ingwanate, de partager. Mais, mouta gagné à zate, je peux bénéficier de lui, lui aussi peut bénéficier de moi. Et vraiment, bateau Baolanda Biso, besoin d'un sens, il y a un commentaire qui est tout l'exa RT, toujours ya penza pour nous édifier l'ibota Nzambe. Ok. Merci beaucoup papa na pesi d'abord mbote na yo moko et puis na pesi mbote na équipe nyonso na ndeko azo réaliser biso na Chris Ndongala. Chris Ndongala, il est très gentil en tout cas. Bon ba pardon na zong sabino na ici de na Chris Ndongala nga pardon pour na bomba makila bomba et ça makila papa faut battre la bien. Ndongala nga pardon Chris na donc na pesi Chris Ndongala mbote et puis na pesi madame Nangai maman Hélène Mbote, napesi bana pe Mbote, napesi pasteur Bena Mouzani na Hollande, napesi Mbote pe so ta l'émission oyo et puis napesi Mbote na bato nyonso ba Rolanda biso. Voilà, merci na confiance au beau pesaka biso chaque fois. Ah ouais, tikandi siko débat, je crois que prochainement au mona biso ngana o kabola na ozalakuna, ezabimba liboso ba kutana. Pour mon débat, tout ça débat, nous sommes pour la édification et la parole de Dieu. Tout ce que tu es vraiment débat mon peuple périt faute de connaissances, si connaissance en gros, bateau bayebi parole, peut-être en débat on a connaissance, si que tu es bon kaka. Ah ouais. Botika madame, tu as une relation. Merci beaucoup pasteur Emeko. Merci beaucoup papa papi. Allez, bye bye. Bye bye.
awa babeti bazokitisa baplan kitaka jio tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki ya 25 kilos tolobela vie toujours donc bana nyonso voilà awa toza na orphelinat totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin azali toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba ezobimisa basikre ezobima damas o basoso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie toujours en forme. nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna ba osimbika mikolo kozo nde mama mingi me mama mbote papa na ngai naza ndeko Pigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini mama awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni kolo te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni kolo te moto motema nde kotutisama ndenge wana siko bozwa bango bozwa bana kolitana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokokanaka yango mwana akoki kozala akosi asali likambo moko boye na ndako akosi ke na bunduke bapara bakufi ntango parent akoya akoyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge nauti kolobaka ezaka bato oyo soki ke nzambe atuti bango motema te antuka eza pasi sikoyo ndenge bozala bango aloba na osisa lokoyo eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko ya bino bosalaka neti bozala neti babénévole toloba
Et ça bon pas de notre puisque dès que vous travaillez à Awa, et ce qu'on se fait pour mon maman et mon promotrice, pour mon ami, vous travaillez à Awa, vous avez un salaire. Un salaire, l'engo yebo, so ah maman, vous avez besoin que ça va travailler. Les deux ont fait la façon. Ok. Et bongo bana suki neti mwana beli za ndeni. Kuna côté ya mwana suki ya beli, eza na onche moko. Ya ba italien nova. Lié kaka keni kosunga kwa kwa mwana soki ya beli okei na hôpital moko bayokana na bango bana susu. Est-ce que tout le monde a pu bana tout na bango tout ça était au côté pas ya bana ba pesi le pe mbote te madame ba pesa ni mbote ko sa pesa mo matas. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino musalo bosala. Amen papa ngai na bino pende ko sunga biso nzamba pambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que photo gagner ta mon que quelqu'un ne pas maman moi maman. Comment vous le voir? D'accord, merci. Ah oui. Voilà là, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et on te memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge vous salaka moi ba difficulté ko kutana nango. En fait, nga nazara na l'association et puis naza na chaîne YouTube to bengi to lobela vie ba Hollande biso pe ba Hollande biso partout batamite malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bien fait quoi ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko moringwana ko lakisamo ke na koma na shika bana oy bazali bana basangi bapara. Na kutana na bango pona na posa pela sunga bango. Uzali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazoka bango na barabara te. Bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu. Pote soko le vite ozwa na balibanda abana musisika bakuta yevite yokusiba problème. De bana bauta kama boka leta. 24 commune. Ayaka na bango. Bamusi wa policier balakota bango na butu. Bamusi wa para balemi abana bakutika boka leta. Nyonso kwa bazali awa ngamo ko mama kwa na pande na sali siko na sali 31 amsharo ya kubogo la bana kubogo la kabana likantia ngozo kengo bo nja uta kapana zambi oto senga ka nzambe kwa pesa o ngai na mana nazaki pa Maria kwa sia sola na ngai kapiteni na babaka na bisoki ngana mobana nganzamba kabuli biso jamais na bara mamu na sala nzamba tangu pete ko yo kabwana na sengi pa nzambe nsala oyo ko pesa gaso na basala na kosenga na pa nzambe ko ya losambo nanga na mondika mko ko pe bana baye sengi wana zabu kapteni na rembo baye sengi au mama tuzana mchara mama tuzana shika kupanda te Ika pana. Bote natari sikona loba nzambe tumatia kabiso. Nzambe akoyena lolenyi. Ayambaka bango. Navandisi bango. Après naye komela bango na boka leta tala bano ndenge baye. Tala baye bo baye. Tala kite batiki banda ko edele. Ya baye para to ba ezali shema kwanza batindi bango. Yamba bango. Tukosala ka lettre moko garde provisoire. Ya muso aparana bangu bakomona. Na tangu na yamba ki bana wana.
nde libera mosala yango bandakika wana. Bana zolo bayesen zolo bayete nazaki lokate nga binzambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere boye na kokatela koloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efana asombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati ote mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata moro yo boti lelo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te bana sala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere ngapi mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima aya deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe na balisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosunga tena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akokoma nano mtete kosalanga batangaka difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwa saki moko ya losala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana tangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bana nzambe akotia maboko nde na pungulu place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde ekite na yango makasi kote wana nafuta ndako na après de mois naluka ke so baenseignant mpo bazwa ata ma moke kote wana atuka papa epesanga difficulté moko makasi koleka po bana batangaka kaka
nazali kote asi awa babimisinga mpona nini mbongo eza te kongo mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako basotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka basengi nde difficulté makasi oyo naza na yango. En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamité ya malamu, je crois que vous allez partout. Tout le belavi musala biso yango. On est toyé sur place awa na Felina. Motema oyo maman na biso azana ngo. Eza motema ozo senga bato nyoso fu bazana ngo. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Moni bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ki peut te pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to koleka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga baleka ka awa à travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les appels exemple à suivre batu misupe na si ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora na si ba diaspora mutema bango tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango ava ni ba su kezani na ba potisi ata bozala na libanda ya mboka mboka chaque mboka na bino ba difficulté za makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino bazana ba difficulté sonda bazo songa bango bo songa pe mboka na bino ndenge centre charia bado liba ukoma pe na mboka bino bokoma soko bakoni malamu soko batangi malamu bakoma pe tini soko batangi malamu te bakoma kuna lwenge right de souci na gaza kalelo pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki bisinga na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te bafilme te bakoma mpe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Pour le reste, on va communiquer bateau. Donc, quand ça vient à Zamora la Congo. Si. Donc, quand ça vient à Kola Kana Santé. Ça la Kola Santé. Na ça il s'appelle Bandeko la Santé. Si on a coupé, na sunga pe ba. De na zakana susio na ya kabini kwa mshale bana sunga. Atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe ba kwa kama bato. Eza histoire kati na ba. Amen. Atukara pesi merci mimi la biso. Ezo embarasuka tu. Jamais. Togo ya lisuba matoya. Tabe mwenga boy to vande so ato sola lisusu. Merci. On attend monsieur za sous plus lisusu. Tanga bandaki musana za jeune mama. Na kuno koroka na musa. Musana. Voilà. Na kana bango, na kana bango. Kuna kukarite bango. Sekela makambo ebele ya vie yango. Secret. Ya makambo ebele ya réussite. Il y a protection, il y a makambo belé la vie yango. Donc les pamboli baluka voilà, bénédiction baluka ba croisa na bokote. Maman merci beaucoup pour cette relique là aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzamba za na yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuvunuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu biso baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Ah, yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Mogomelia. Ah, le grandé ni ça va. Yo oza discipliné, oza poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment nani? Jean. Comment Jean? Ah, vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo, okosenga nini pa nzambe pona batu bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona batu bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina batu yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez la jambe à bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin pour aussi ça kasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Hein? Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni ça va ninga Lina. Osonaka. Ko soni ça va ninga ko Lina. Obunda ka peur. Hein? Foni obunda ka Lina. Obunda ka Lina. Ko bunda ka te na baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Oki Lina obi websa nzambe jour koma mtu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo beta Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na kapete
respect boto sabato bazala liboso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait mon Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.